esengo tondinga motema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Ezui ezali bongo branche moko to tchana chaîne Libération Océan du Congo et pas auto akabongo ba Kongomani et pas auto panzaka to sasaka to belaka moto papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya balokia ye ekolo Congo ezui ezali bongo et pas auto analysaka ensemble to conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka to salaka bongo éveil patriotique esika auto longolaka peuple congolais la bolema et pas auto chaka litono na nzete po ete to benga yango malamu et pas auto salaka mosala ya Jean-Baptiste et pas auto akabongo basinzili ko mobetaka mbela koloba ete tango ezali mabebu telema po ete to bundele kolo abiso et pas auto telema ferme fidèle ko la bakuke pona kozalaka liseko ya République démocratique du Congo et pas auto mokundolaka maloba nkoko na biso les laboraires waloba la biso béché fouillé ne laisser ni place que la main repasse ezui la montée religieuse ezui et pesi bongo mbote bonjour na bino banso balandi la biso bisika biso ezwami bino ezui comme la bongo équipe pour la na États-Unis d'Amérique manana ngana kunya dolanga na États-Unis d'Amérique ezui comme la bongo yanga mokonzi na Angleterre et pourquoi pas les grands professeurs Achulma vena molonga na Mirai Mave ezui comme la bongo ba mama missionnaire na plus c'est trondé na mboka nita babe il faut que yo motope ba koko ya Lumumba ezui mona bongo mona mère de Bruno na Autriche ezui et mona bongo mama Dolo na Suisse mama Samuel ma bolongo toujours et pourquoi pas maman na jolie ezui comme la bongo big Daniel Ngenda Charles Chobo petit frère Zola hein petit frère yanga tobengana hein ezui et kende bongo et pas ya Juka M le number 1 océan de la presse congolaise na mboka France et pas ya papa Michael et pourquoi pas maman Célestine ezui mon maman Jovi et mon abongo ba maman Nyoso ba bonde la kapone kolo Congo kane konto kilame jende talotake tumba hein jende talotake tumba bokila lokondo femme pekato kilame na akene pourquoi pas pasteur papi ya église Mont Carmel et kambambo na pasteur papi ye wana tele makapenza pona londo ye patika ka kosunga bana mikete atika kape kosunga te bana ya bitike vraiment merci encore une fois na pasteur na biso ya église Mont Carmel na akene na mboka ya la chabienne maman sociale maman ya balabitike merci encore une fois na association comité de femmes de Viltaneuse oui quand même bon na maman Tété Rebecca et pourquoi pas maman Madeleine oazali bongo moko pe na kati ya lingomba wana mbote la bino nyonso lisungi na biloko za malam pour d'abord fela ba kolela pona kelasi ba ko benga na bango maman Océan wa bino penzana na zui makasi te kasi na lisungi na bino un joli qui est dit na Canada hein maman Vava pourquoi pas la compresseur grande sœur propre et jolie qui est dit lokola maman Mireille na Canada penale qui na ye na London ah bino vraiment bozana bino elengia océan de la presse congolaise merci encore une fois la maman ya moto mojali moto mozimamite et assalamu alaikum na mama ja wape ba musulman nyoso bazali bongo na karemba ko bonde na tina na biso bo bonde la kalatina na biso po etumbezali makasi musalo to ko sala ya ko dénoncer papa le frère na mama Clarisse na Canada ezali bongo penza musala makasi. Mon mère de Bruno, vous partagez mes missions, vous likez, vous avez des commentaires, si je sais, j'aime papa, na na Suisse, c'est partout, ba Congolais, baza, na South Africa, lamboka gi lompinga na na lompinga gi, botele ma merveille qui te coupe ma passa, bino tubo bunda en Équateur, na fin fois République démocratique du Congo, na boende, de kolanga na gemena, toza na posa na botele ma to bunde tumba, bana Congo, bisika lo sobozaï na Congo central, na Mbujima na les deux Kasai, bisika nyoso ezwami bino botele ma bo défendre national. Na Katanga na Kasai bande ko ngai na esambise le tomo na mongoloto ya papier comme biso balobi ete mwana mboka Salomos Kadela kalate akozwa bongo bonsomi na ye pe batika ye vraiment na liberté provisoire wana pona nini ba avocat na ye pena ba bunje tumba na tina ete mwana mboka Salomos Kadela beloso boyebi ete azalaki penza na likambote bokanga miya ye azalaki bobeleka ka politiko pona kuluka ka lolenge nini ya ko intimider lolenge nini ya ko sala pambate maye onyo so balobelaka ye bomoni ete tina yango et mon anakité pour être mon doki et mon anaki bongo ezaki ya garde corps ya mon mboka matata mponyo kasina nimelo yango ba pesaki ezalaki bobele iyo kasi mon mboka loko. Et Museveni l'avait dit à la délégation de ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni à ses frères des concessions, parce qu'il s'y trouvait déjà.
Je ne sais pas s'ils coopéraient avec les autres, le Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère de Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, messieurs, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'Empire Himatusi a besoin de territoires, des terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays de la communauté. Ndenge kala bande ko bala bino ete mwana mboka Salomo Skadela ye wana bino basobo moni ete akobima po ete azalaki pe na likambo te ndenge na kuti ko bala bino ete munduki wanye azalaki bongo ya garde ya matata mponyo pe balakisaki yango na modèle na yango na likomi na yango pe na numéro na yango kasi loko yaki makamai politiko mwana mboka penza afandaki tango molai balingaki tete bavoka yebaki de kotala e kasi na mingolo totomoni ete bakopesa ye liberté provisoire donc oliki ete mwana mboka pe Jean-Marc Kabunde yepa kozwa ye liberté provisoire pamba te koloba bosolo ezali bongo bokabonité kasi to tandola la te pe tozali bobele koloba bosolo na tina ete moto la moto ayeba mbeba na yepa yeba ete ami bongisa po ete kolo ezali yanga na yo tozali koloba bilo tango yeso ezalaka bongo lokuta te bayibalandi bo partager be mission bo s'abonner massivement na chaîne na bilo Libération la Dauphine 50 NCCL bo sa lokola yibandeko ba papa ya Suisse bolobaki bo telemi kasto komona te bandeko boko bundela bakolo Congo bane Congo ba to ya wapi bo telema po ete to bunda bandeko nanga to longana na distraction yo ko salamela biso bato moko balobete ne monante mazongi ne monante mabundi ne monante me wana telemi bandeko to longana na ba distraction wana ezali ko ya ko baby sekolo habiso ba ini ekolo Congo bazali ko distraire biso bota la vidéo oyo po boye ba ete tozali na droit RRT esengé to bunda kabo ya l'homme puissant awa toza na grande barrière frontière kaboli Goma na Gisenyi, ça veut dire RDC na Rwanda. Mutuka ya rouge oyo boza komona ekendaka kozwa sable na Rwanda lokola tozaka na biso na guerre na bango te, lokola M23 zaka ndeko ya Rwanda te, lokola M23 zaka ya Rwanda te, bazwaka na bango sable bakotisa ngo na Goma ndenge esengeli. Problème bazaka na bashi moko batiaka likolo roulage Nord Kivu abosanaka musana ekomi kaka beko akangi mbongo ole ayebaki aza na zone rouge faut ko contrôlaka biloko ezouta epa ba ennemi ezokota mususu eza minduki tokoyeba ndenge nini atiki na wana yo na beko akangi na mutuka bato mokie musana bango ekomi bazolamuka 5 heures beko akangi mbongo atie na poche 5 heures ba contrôlaka eloko te ba roulage Nord Kivu bazobosa ke toza zone rouge beko azila donc nde musala batika nango moko wana non mona roulage ya 5 heures te musala bandaka 7h30 nde heure tomataka drapeau na Congo, ça veut dire musala bandi mais bango oyo tala oza prêt naza prêt yo kanga nzela ngana senga mbongo kiba elinge raté beko naza nango akangi yango boye kaka nde tozo continuer tokokoba ti wapi boye kaka boye tala wana azosala samlo ningani kosenga mbongo te asengi mbongo ondire bayebaka ke ezalaki moyibi po ntango bazwaka mbongo bakoma kotata soki nani yango amoni bango sambla 7h30 ekoki heure fale mosala banda bazwi moto bakei bake kopema po deya bazwi mbongo ekoki initila kosenga bandeko bino moko botali totiki son wana po elobela bilo pole mituka one ko uta bongo na Rwanda ko ya na mabele kasi botande bako corrompre ba Kongomane bato baza censé ba roulage ya kokengela ya kosala mosala bapo azala frontière bayaka 5h du matin po bayebete bapesaka bango loboko boko mona na bilili muto azoli biso bilili wala lobina kozwa mamosi ya pe na kotinda pe na kopanza yango pe bino bopanza yango po bomona insécurité ezali na mboka la biso biloko na biko kota beli minduki biali nini nde baza ko boma tango nyonso po baza ko corrompre ba Kongomane po na nini Kongomane akomi boye pamba te bako fute malamu te bako fute malamu te makambo wana nyonso tokozongisela yango nani tata mokonzi mwa ekolo pamba te ye akosala pe ya mosala lolenge longo bani te boni bilili ya boya komona yango me akolobela kote me na sima na yango boye boza ko agresser biso na sima na yango balobi pays eza na kimia
mboka na biso eza na kimia yango yo. Soki basilisi mituka na kokoto bango bazongi. Nesiki ete basala mosala lolenge longo bani bango bakosala mosala lisusu te. Pona nini basi bapesi bango ba dollar o bango basaki nango posa bango bazongi. Bobo yebisanga ekolo wa boye kozwa bonsomi mokolo nini. Nani achaka ba roulage nesika wana? Nani azali kotika mituka oyo euta na frontière. Bo siko bilo bolobi ba Rwandais ba ko beta biso, ba Rwandais ba ko bomo biso, ba Rwandais ba ko kanela biso. Boni mituka euta na Rwanda la zelo euko ya na Congo. Est-ce que ezali zelo ya solo? Siko bato baza censé à côté le misa ya ko contrôler yango, bango la ba ko pesa bango liboko. Bo ebandi boni ba futaka bango liboko. C'est que biloko biko kota biali malamu te. Gouvernement congolais ebi makambo te. E monoko yango te. Musala nini ya bato ba kotinda bango surveillance kuna. Bango bobele ya enlèvement. Ba enlever ndeko na biso. Ba kangaye. Ba kene ko bomaye. Nde o bango bayebi. Pona ni ba provoquer Martin Fayulu Madidi. Silence pe ya Martin Fayulu Madidi comme ko pesa bango passe le ko la silence ya Kabila. Donc bango balingi bato ba fanda kimia te mais Martin Fayulu Madidi faut fanda kimia réfléchir. Ali moto. Amoni ete bauti ko yibanga mapona na 2018. 5 ans après ba tricher. Mais mboke sali de l'autre côté. Moto la mayele, il faut reculer pour mieux sauter. Mais c'est qu'à boire lever moto azaki pembe na epona nini. Pona nini boli ko provoquer bandeko o bafandi batike libilo pe bo sala. C'est que boko mona ete fo batu bazala po bino bo sala. Sans batu boko yeba ko sala te mais batike libilo pe bo konzi yango. Alobi bo sala yango na ndenge longo bani. Bo sala musala na bilo bino moko. Po bino bato na mayele bolingi ko yoka te boza ko kokate bolingi pe ko longba te. Bolobi boza bato ya timo ko yeso akozonga. Yesu asa zonga mebino na miso bomoto bomona kateke Yesu azoya. Enlève mezo salama mebino na miso na bina bomoto boko mona te. Yesu azongi yango pole komi ko mona na République démocratique du Congo. Soki Yesu azala ki te ndenge ni to koyeba bozo bala bilo pe bonyama na bino. Ba vérité la bilo zo zala dévoiler pamba te Yesu asa zonga ki kala kala. Yesu akosala mosala na ye. Mais sika boko ke le ko enleva ka bato o bazali bisika ya bato batikeli bilo bo sala pona nini? Pona nini kimia ya bato yeko pesa bilo pasi? Soki boli pa yako tambola nzengele kelo lenge esengeli kimia ya bato yeko pesa bilo pasi pona nini bato baboyi koloba po ete balobi basali ba marche bato bakufi solution monanité alobi na fanda kimia bo sala ti mukolo boko mona ke bokoki pe bolembi sike komele bino ngai non ekole tambola ka ndenge wala te bo gérer na ba crise na bilo na ba Rwandais bo gérer na ba signature na bilo bo signaki tala lelo bisike komeli bilo botala mboka ndenge komi passoire misala ya boyo congolais ko kumisa insensé ndeko na ngai ezali pasi ata ko bibili lobi la biso boni misolo na maboko ya moto ali na boyebi te to mayele te akosala na ngoni ya kobungisa yango boni bino bato boko so bokonzi me boli na mayele ya kokamba te boko kama malamu te boko bebisa boko bungisa ekolo wa biso ezali na posa ya congolais nyonso atele mabopesa yebisiko elongo bani pointe bozwa pe lisungi bozali na posa ya kotombola me boko kokandenge nini botala lelo ndeko la biso akomi na pasi akotambola te lolenge la biso pola nini akoti koloba bosolo likambo litali mayo to komela kabuya tselanga na nazoki émission ya ndeko wana pola kotali ya menace oui combien on menacé makasi nazo dénoncer awa que Trésor Kalala est sérieusement menacé. Pourquoi? Parce que nazo dénoncer makambu oyo ba congolais nyonso bazo sala nini bazo vivre. Madame Graciela, je vais aller par des cas concrets. Nalingi na lobate makambu lokola mutu moko ya liboma. Voilà, sur certains plateaux na le cas qui na mai on a toka ki vendredi na Tongo. Balobino mai wana, il y a quelqu'un qui est venu ici pour dire non maïwana eza ya savon ce que eza masuba des histoires comme ça. J'ai dit maintenant aujourd'hui j'apporte une preuve au public et commun que Régis des eaux azo pesa biso mai ya salité makasi omoni oyo ça eza bougie à filtre. Je m'excuse mai parce que na autre longa on a filtre et loko oyo ndo e filtre kamai oyo eza filtre domestique. Ozo comprendre donc les téléspectateurs peuvent voir oyo eza filtre domestique omene ezalaka ezalaka pembe boy eza filtre to utiliser na bandako ou bien dans des petites usines il y a ba fabrication ya mai mais c'est un filtre domestique ceux qui sont yango ezalaka boy pembe boy
oh plateau na yo ezobeba mais c'est pour la cause de la nation. Exactement. Maintenant na tiaki oyo ya sika na filtre pour infiltrer mai tala après 3 jours ndenge komi et ça c'est la boue oyo eza poto regardez mes mains la caméra centrale c'est celle-ci oui. Regardez mes mains ça c'est la boue oyo eza poto vous voyez mes mains oyo eza mai ya régie des eaux oyo na filtré. Maintenant boye bisanga ke na kosi lisusu j'aime bolandi la bokebi bomoni pe ndakisa ya pole oyo acheli bino na filtre na ye oyo filtre ka mai na ya régie des eaux bandeko nanga o ba kopesa biso bomo etoliwa o to melaka ezali mai to melaka kisi to melaka liwa po balobi l'eau c'est la vie. Siko bato bako boma biso lolenge wana bato baloba te mwana mobali wana ali siko la danger po biso pe tolobaka pole to ali pe la danger to koma kokima siko mboka yango to tikela yango bino bo bebisa lolenge oyo bo bomoko bato lankona kanza bato baloba te soki boko kokate bolongwa ekolo ezalika ya bino te bato mayele bali bayike botika bango no basala mosala bino botala lolenge ni mosala esala makala mboka bongo na sima boya kobongisa. Tozali komona ete bato boza siko la pouvoir ba uti na opposition mais bone boli kotambola ka lokwa bato ba utaki la pouvoir bino bo bengana ki siko Kabila pona nini soki Kabila lekaki bino na malamu bo profitaki na naïveté ya ba congolais ya kosangana liboke po ete bino bozwa pouvoir bokoma konyoko bango na liti oyo bato nyonso babundi pe bakufi batiki bana te tokolekisa yango bongo te tout congolais oyo abunda etumba ya solo pona mboka na ye boya to sangala to continuer tango yangoyo mvuluzi kimbango lobaki bato nyonso bakokwea mopepe ya sike kotelema boya to telema kolemba te po ezali ekolo wayo botala kufa yango wana oyo lolenge to kokufa botala kanyaka lolenge nini ekoliama na pole na ntongo makasi po ete congolais azali kobika malamu te bazali koboma ye na banguna po ete azali neloko te ngai na yo to sangisa mayele pe makanisi to sombitina yango esika moko po ete to bimisa pole ya kobikisa ekolo la biso liki makanaki na Autriche rataka te to bunda etumba Alino Moke, Monseigneur Lisso Yankolo Landé Noir Motomo prêtre. Tobunda Etumba, Claude de Montana, grand frère propre. Merci encore une fois la hausse pour l'andekolayo. Merci na pasteur Ale qui t'était, na maman Lorette qui t'était, na Flança. Merci na petit frère propre Bogis Bompema. Boza tellement ébélé. Boutaki ba South Africa, boutaki bipai na bipai, botel saki bolingo la bino, yako kunda ndeko la bino, yako lela sango mokonzi, tika nzambe ya lola, azongi se la bino ebele, po ite botel saki bolingo la bino, famille ya papa pe ya mama, nzambe apambo la bino, bana, bankoko babo kilo, tika nzambe azongi se la bino ya mingi, na bolingo bosalaki. Merci encore une fois la mamie Lokola, maman oyazo bunda, la femme battante d'Équateur, mambenga pilipili bende, ako bunde tumba, molongani ya papa Pichen, azali ko telema Lokola mwaso alingi libération ya République démocratique du Congo. Basi ya ko soutenir bangwala, mais ali na bato bako ya ko escroquer moral, ya ba maman o balingi ba défendre République démocratique du Congo. Merci encore une fois la maman ya fondation, na este bolobito telemi mama, to ko za partout dans le monde, pe to ko ça l'association oyo na mama mami Lokola po ete yazali mwasi na nguya akozala moko la kati ya fondation équipe la ye po ete to avancer na ko bunde tumba ba mama ye to telema tango yango to telema po to bundele kolo wa biso o ezali sanza ya ba mama to komo ko na suka mama eloko nino sali na monika mama liputa tele 8 mars ya liputa tezali moto basi wana ba machiniste ba bundela ki misana ba ba valeur yozo bundela liputa mama liputa ezali nini liputa eli mayele te biso to la kala liputa to la muka kala liputa to la robe de nuit te to la kala liputa to la muki de liputa to sali mosana liputa bongo le 8 mars liputa comme la valeur ndenge nini le 8 mars ezali moto moi so quoi simer ba responsabilité lo kwa ba mami Lokola ne quoi tellement benga pepe libende moi solo kola ba joli
hein? Ako bunde tumba yana lekanzela na kala po ete lobi na telema na sunge kolo wangai ba mama bo telema boali ba mama ba yike basi ya nguya boali ebele ba mama Chantal Tambila ba mama Sidoni na Florence bisika nyoso bozali ba mama to zongeleza eli la biso to zaki nango to tikela ka mokumba la ba mama missionnaire te to tikela bango ka mokumba te to bunda bozali basi ba yike bozali na souci la koyane ko na bino to bunda bande kola ngai solidarité zo senga biso to zala ini pour être tout défendre nation moi ça bouleversa ba donne nanzela Marie Jésus Christ ya boni bino boza kolala ba mama boza kolala poni ba papa basi balati ba puta biso to lata ba pantalon to telema ba papa baza corrompu mais moi c'est soka c'est décidé asunge kolo waye asunga kango na motema mobimba to telema ba mama Congo ezokende soki Congo ekei to kozwa yango te to landa malobo Denise alobaki tata bakoko la bilo bako ya te aza ko safute la biso po Congo eza ya yete azo chola biso to bunde tumba ya solo pe ya ba valeur to bunde tumba te po ete toza la besoin kanyaka te to bunde tumba te po toza ko lela te bongo te to bunde tumba ya nzala te bako corrompre biso toza na besoin Félix azala mais total c'est la Félix ke biso ba congolais toza wana po to défendre mboka yo vanda na noir tika biso to kende tangu to ko bongisa makambo entre nous les congolais ko yo ko zwa ka poste akozwa ka poste mtako pimele poste azate to ko récompenser mais na boye mboka ezo kufa biloko ezo kota la Rwanda to yebi yango te coopération ni biso toza nango entre la Rwanda ba Rwanda bazo boma biso boni ba kota kala biloko la biso bazo kangate mais bazo corrompre bazo congolais nyama congolais tout fait aller zoa $500 biso to leka na ba arme zoa $200 congolais la place ça la musala zonga ke kola la po ebide chaque 5 heures na zoa ka to kubianza et voilà aujourd'hui batu ba komi ko pesa bemba makanisi ya mabe o azala ngote ba kasaya balobi nous soutenons bemba soki bemba ko zoa présidence pour à défendre Congo. Bomoni place to komi parce que aujourd'hui ba congolais ba komi na posa ya muto ko soutenir mboka la bango o ya ko bunda po ba frontière kangama ndeko langa tozo zela Moïse auta wapi tozo zela Moïse auta wapi non tozo la ba Josué to défendre mboka la biso biso tout toza sima ya mvuluzi mais tozo sala makambo ya mvuluzi te mvuluzi azaki périté la perte doit quitter nos esprits. Voulouz n'a jamais été péré. Tous à la bafou d'hier pour défendre un boko la biso le Thomas Sankara. Comment bino so bomi salika bato mayele? Comment bino so bomi salika bentelo te politique a bentelo yango bomi Congo. Politique a bato ba yebi le poto yango e bomi Congo. Biso so tout la mangala poto sauver mboka la biso. Na ande la succès, c'est lui qui veut la paix prépare la guerre. Mboka la biso eza na guerre, mboka la biso bazo menacer yango bazo boma. Toko sala liboma te ke mboka eza malamu mboka eza na kimia te ba frontière na biso so bazo kota ndenge balingi bato bazo kengela te ba soda ba kimi na front po bazo futama te ba konzi baza corrompi c'est le temps peuple telema bundela ekolo ayo libérer ndeko la biso ya lamuka oyo bon enlever bon libérer dans l'immédiat et sans condition tous on a besoin que vive la guerre en RDC que vive la paix en République démocratique du Congo tous derrière maloba ya Moselle aura désiré Kabila totika te bandianga la kata ya batuti oyo basaka na biso totika te ba bolole oyo baya osaka na biso po bazo ekolo ya biso biso na bango guerre sera long et populaire ceux qui bolingi kimia bo s'abonner massivement bo partager mission ndeto kokuta na bino na mikolo mizali koya. Merci encore une fois na Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Pape J directeur recherche et stratégique. Merci na ba pour amento Angola no bondi abotard de bono et la RMC ko komela bilo mama Jacqueline Bonyoma et pourquoi pas soldats y aller pâtre défenseurs y aller pâtre pourquoi pas Mamour d'Angola la mokitene Florencia Matondo Mido. Merci encore une fois na Sango Mokonzi, pari à Bemiso Babiso. C'est samedi et que vous bongo sortie officielle. Il y a studio, il y a Pape J. Tout vous en avez écouté la bino yango. Boya, bato bolinga bonne musique. Bato bolingi, boye bamakambo, boya ebele, bokomona nini ko salama. Pesa na mokaka na primo ko ya mukie. Tout lingana consomme Congo. Ngana yo to bundele kolo abiso. Ingeta la partie ou la mort, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Bye.